Yana na boduga ozwi temps otiki ba finga Belleville na TV o yebi ke Belleville aza innocente atika lo simba mura ta atika lo kangisa mura te mura bakangisa ki na biyiba yiba na ye OK ozomona mais yo o se permettre ngo bana na ba manquer Belleville na mwana o kutu abota bima mupepe afinga Belleville o azaka ne lo côté le Belleville mutasala ba bala ye te ozomona ata ofingi nga na gauche droite aussi longtemps nzambo nga na bondelaka Ansouzo aza père des enfants la duchesse aza père des enfants Belleville aza marié aza na mobali ne na ndaku siko yo ofinga bata bon calculer ofinga bango sunini parce que tout ofinga c'est monotonie ozomona donc yango moni ba président Ansouzo lo ba président la duchesse baza na temps ko répondre ba imbécile te baza imbécile hein akosaka te tanga c'est que non botiko lo ba kombo ya batu to botika ko finga parce que atali saka biso déjà lelo tango bozo finga mutu boy bokoza na place mo be mutu yo finga ki wana za directeur aza cadre songolo mpakala tanga zo tala vani ate mutu akopo fina yo akoka to visa akoka to musala akoka to cop moko boye pona nini ozaki na problème na ye ozomona yango moni bolamu ya Belleville ba président onsifa ba yambe kande ba yamba ki wana esukele pe bongo te na moni susu nene ya kelokelo asalela ki live abine soko wanga abi yo muto tindaka mura finga ba musicien belé pona fale abi soko oui abi soko za na tembe na oyela okomi yoka donc c'est que ba voice nene azana ngo déjà ba mura baza lokola satana apesi yo koto yo a récupérer koto yo OK na kosa ote bango baza bongo Pamela yebaka soko tongi mutu na bango ba registra batu si yebaka mukolo ko beba na zo dio na pesi pa mutu bo yango le ba utiliser ça comme le cas mutapole limbula niveau ba belela ki Belleville na TV awa Belleville ba fingi na ba mutakala ya poto na ba makoro défaut niveau ba finga ki Belleville ndoka mwana mwasa bato aza innocent tala lelo match ndenge balukeli bango ozomona banana boduga Voilà, bonjour, bonsoir chers internautes, ça dépend de l'air au beaucoup de vraiment Nabanda Kunabino. C'est bien moi votre humble servante, Pam Simaton autre Madi la star, Tantine ya famille Bota, la fille qui dérange. En tout cas, merci beaucoup na famille Bota Mobimba, famille Bota Oye, famille Bota toujours en avant, famille Bota to lakisa bango to leka bango na ebele. En tout cas, mingi bo consommer film na biso na combo ya discrédit. Oyo maman Belleville a côté biso déjà sur les marchés. 9e épisode, 10e épisode de Coco en tout cas to consommer film parce que biso famille bota mingi to lobela ba film so to lobela ba film était to lobela nini en tout cas émission o bokozongo na kilelo na télévision na kilelo na Faustin Ngombo télévision bokozongo pe pas moi na suka ya famille bota et pas ya Bianca Zanga en tout cas lelo na plateau na nga na zanga mon côté na zana moi na suka ya famille bota ozomona ye déjà na bataki kuna ndenge azo déchaîner en tout cas merci beaucoup na la patronne Aigle télévision merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles maman BBC Djema la maman qui dérange rien ma garçon Paris, Natacha Gola la patronne, papa Sam pour le nécessaire, je te salue aussi.
et pourquoi pas à la patronne qui est Belleville Kandi d'habiter ba comédienne c'était à Baoba richesse ya comme na monde théâtre en tout cas ba beau séjour na na kati ya Paris en tout cas merci na ba comédienne sur la diaspora to lingande boye bolingo ezala boye to lobaka na muna ko tete bomoni ndeko la bino aye boyambi penza bolingo ya solo ezala yangwana merci beaucoup na ba diaspora nyonso ba président Mike Ladichesse ba président Hans Luzolo ba président Bobo Manoka en tout cas merci na ndenge vraiment boyambi ndeko na bino collègue na bino obosala na ye musala mona kombo ya Belleville Kandi la patronne en tout cas na plateau na nga na zanga moko tende na lobaika na zana mwana suka ya famille bota na kombo ya Bianca Zanga et donc sokoza parole mo na nga ifongoli na nga plateau na yamba Bianca Zanga bonjour bonne santé. Voilà, merci beaucoup à toi Pamela Matondo. Oui, santé par la grâce ça va nangolo tata nangolo nzambe donc abateli famille Libota, abateli notre autorité morale Belleville Télévision, abateli biso to kutani lisusu en tout cas nzambe wana zo lokumo vraiment parce que na grâce na biso te na ngolu na biso te na makasi na biso te obe na mawape na ngolu ne donc asali biso vraiment grâce en tout cas Matondo ezonge pa na yo tata parce que yondoza mopesi pema. Vraiment merci beaucoup na baima sa tout obalingara biso pe to lingara bino vraiment oyo boko tika te boko tsaka mokolo to na bino à chaque fois na ba chaîne na biso nzamba lola pambola bino. Merci beaucoup na Dongo Lesa Nzamba Versace. Merci à Odette Lesa maman na Lesline. Merci na Mifi Lesa motema ya papi Iran Kialuta motema Richard Nadine Kialuta 001 Jocelyne Kialuta na Katia Luanda Karine Zanga na France. Merci à toi Patricia Branco, agence Ezamoko, Adajo Lubanza de Turquie Luanda, Turquie Paris et Paiwapi Rose Menga Zakuna, Armeline Tumba. Merci beaucoup à Mamita Dina, la grande H, Mama Sakina. Merci à la maman chérie à moi aussi, merci na Yudouma, merci na Nikleti Douma, le roi célèbre Christian Goma, merci na ba caméraman na Bisso, merci na Enoch, merci na Jonathan, c'est grâce à Bango de Billy le bon monde vraiment ndako, merci na Pamela Ndongo Ndimi makoza nanga na plateau, ba question ya yo et puis biano yangai. Ok, merci beaucoup. Bianca Zanga quand ningo lobi ba question yanga biano yo to betana moi li solo ya film na biso na combo ya discrédit 10e épisode des okota lelo mais film ndenge zo kinoko mona papa Jia ndenge azo attaquer maman Belleville film qui to ko makasi. En tout cas na sepel na question ya Belleville très sage hein. Atuni papa Jia yo za le passé té. Mais oui, mutu na muta za le passé pas mais so na le passé nga na zaki criminel mais na le présent nanga na yambi Yesu. Pourquoi yo kozo makambu nanga ya kalokoya nanga na le présent nanga soki bino boye ba iteke nga na zaki tiel ndeko na bino mwasi ya bisi bino ke na zaki tiel eboka pilipili si la soloté oui mais na momo aussi na bali na ndaku nanga na trisha mobile nanga te na boti mwana ngai na kata ndaku nanga ya libala na za pe exemplaire mobile nanga a remarqué lo koné moko kufa te a mona changement moko pa nanga te. Oui, bien sûr, il faut que yaya na pas un grand frère, mais il faut que na manière ni na kolobelango na comment déjà moi nza mais pourquoi zo luko baby sa réputation nga ceux qui ba benga ninga libala papa j'ai rozwani pas j'ai ça ma bête vraiment pas j'ai ça le passé té aime soukou le passé ne za soni makasi ko le ka belle-vie mais pourquoi lingo zo ka libango obamba mutu yango moni yeso tuna bango oye basali sumu to azali banga bamba mwaso ya ndumba non ndumba pas za mutu aza mutu peut-être le so asali mabe tozo na droit ya kopesa ye nini oyo ya kopesa ye conseil ya kotalise ke non de kona biso place bo sali mabe place bo ke nango mabe aza mutu ko comprendre ke te na tambola mabe mais lelo na yambi Yesu na zubo moya sika mais pourquoi olingo zone sanga na mabe moko boy Aziz atika Aziz a changé te azaka na mabe wana ndeko na zo te à chaque fois azo bongwana te belle va bongwana mais pourquoi yo betaka liso amuninga yo zo mena masango zo mena tiobo zo la na ba boîte ba yano so ba ko tele menu te tali belle vite vraiment en tout cas yango na sepel na décor na président Dako sta atuni alobi na papa JR abe excusez ngana tunu nanu yo za na mabete mais oui anga silika pour tenir nga langage yo mais yo za lingala to ke nango na français toi atteindre ok nango na lingala yo
Osomona. Tant on yozo ngo beta sete na mwana muninga. So zaki ndeko na bino siko mobala zaki criminel abali belle vie. A changer vie à sika. Belle vie okende bino ngo ke na belle vie. Vraiment. Est-ce que bien quand pour question oyo moye ki mezate tozaka wani papa jia. Lelo oyo soki leki na abali. Parce que ce qui moi si soit mobala comme déjà na niveau ko bala, c'est qu'a commis déjà responsable. Est-ce que ça qui vraiment choix ya malamu papa JR aya ko gange la belle vie na place à mobala ya belle vie. To mobala ya belle vie yemo mutatinda ki ya na yeke kende ko gange la moi sinanga. Question est-ce que papa JR azana droit ya ko gange la belle vie pour na bali passer na ye? Non, le problème c'est quoi? Azana droit ya koloba. OK. Enoke ya kogangela belle vie. Azana droit ya koloba ke na po belle vie sa mwasi na epe. Ozomona. Azana ya mobali na ye. Azana droit ya ko reprocher belle vie, mais azana droit ya kogangela belle vie te. Jamais simba te. Po belle vie déjà mwasa mutu na kata ndako. Ata petit frère na ye ayeboloba te matali so abinanga solo na mwasi nanga. Okoyeba façon ndeni manière nini okosola na mwasi ya leki na yo. Oyo ogangele taza mwana na yo te. Ozomona. Mutu sali mabe eza ziza. Aziz oza mwasi yo poko bala. Tango moni déjà que mutu mobo zakani na lisanga moka mabe grand frère no muta bali. Pendant tout ce temps magoto zaki na poto. Ono sani. Tega sala mabe. Ono sani. Ozomona. O sala ka moi remarque o pesa moi reproche mo ya mukeke non des abongo ko zongi sa boité ko kena ngo boité ko sala boité on a ni au grand fond nga c'est grand fond nga yebi le passé peut-être et ko ma secret ya ngana yo ozomona et ko ma secret ya ngana yo wana ya ba vie na biso ya kala mais lelo déjà nga la koma déjà maman pasteur non mingole la pas bombité alaye non mille fois qu'elle na pese mbote moi sa mwindu a bombité mais ngo pa mama milo wo mama milo gangi nzambe e boka pipi le sila ka solo te. OK ba seme ki bazala ka ba songi pour te mama milo za seme ki te mama milo za mama église non mi bazaka se église. OK ozomona oyebi déjà que mama milo linga belle vite dikamba bongo so ba yebisi yo oko bomba ngopona yo moko te to moni kuna pe frère Gesho abengi ba sœur na église kapa ebisa pamela na viso obi na viso ko zaki ndumba nzamba sali ngolo obi ke mokili po bandimo ezaka pasi très difficile mondimi vraiment po bandima yo za pasi ngana na témoignage ya pasteur Dayo Samuel abinga na zaka mutaliboma na fulu abilelo nzamba salanga ngolu mezalaki ne bandeli po batu bandima nga ezaka pasi abilelo ngolu na zwa za nzambe mutabikisanga bakena pe na Nigeria basala pe loka ba micro balade batu ba témoigner oui pasteur Dayo no le na fulu mais lelo nzamba sala ngolu asala grâce et pourquoi pas na muta nzambe kuta asala grâce na mutaliboma et boni na mwa sandumba vraiment boni na mwa sandumba ozomona na mokili bakotaka oya nzambe duti te. C'est un peu ça. OK, merci beaucoup Bianca Zang en tout cas bozoyo ka Bianca Zang ndenge azo répondre biso kitoko makasi Bianca Zang maman Bellevie azana déplacement kokene ya maman Bellevie toyeba ke maman Bellevie a clôture ya mois de la femme kokene ko présenter ba comédie en fait na Bruxelles mais kolongo ya maman Bellevie lelo à Paris tomoni pe bandeko na ye o basala na ye musala moko ya diaspora ndenge bayambie ko mona nde bayambaki ndeko na bango bongo Bianca Zanga esala ki ondeni. D'abord ngana loba na vie so zaka malamu za malamu je salue comment la présence de tonton Yamsa. Ba biso ko za mutu malamu zaka mutu malamu ozomona na vie basala hypocrisie te belle vie sera za to mona ba to belé ba kenaka ba Paris ba kenaka ba Belgique wana en tout cas nan to mona vraiment peut-être ba ambiance à part ici pechanga to mona mais za ba to misusu ba yambaka bango bongo te nde ba madame Bellevie elingo ba teke comme Bellevie apesa ki bango fufu ana Kinshasa bango pe fa ba zongisa na poto non ba sali ba tali kaka ke amour wana considération wana non c'est na bisa kaka bébé qui est en France
batindeli mabia métro joyeuse on c'est Belgique. Non, Poutine bravo. Pamela Bolamu futaka. Yango na samo mabeza ramuke Bolamu elekakebele parce que to yebi lobité. To yebi lobité. Ozo mona moi j'étais en Belgique ça biso bon ça beaucoup plus promotion à cause ça raté tant que c'est que non botiko lo ba kombo ya batu to botika ko finga parce que atali ça biso déjà le loto bozo finga mutu boy boko ça na place mo be mutu yo finga ki na za directeur aza cadre songolo mpakala tant azo tala vani a te mutu akopo fina yo akora to visa akora to musala akora to cop moko boy pour nini ozaki na problème na ye ozomona yango moni bolamu a Belleville ba président on sifaye ba yambe kande ba yamba ki wana lelo ba kofinga bango lisusu te parce que muto nyo sa pousa na pembeni ya madame Belleville suka nango ezala kasi ya est-ce que loko sika so ba fingi en suzolo to loko sika so ba fingi la duchesse ezelo sika ta ezelo sika te la duchesse na traité PDT bafinga PD bafinga une mama be asozolo bafinga lokoloza te bafinga bango nyonso ozomona bafinga bango nyonso mabe bafinga parce que ya sike pa na bango ezate Belleville ba traiter lesbienne makolo poussière bafinga mais lelo nzamba pesa bango ba lokola sapatu na bango ozomona ata ofingi nga na gauche droite aussi longtemps nzambo nga na bondelaka en sous a père des enfants la duchesse a père des enfants Belleville a marié a mobile na ndaku ce que yo ofinga bata bon calculer ofinga bango sunini parce que tout ofinga c'est monotonie ozomona donc yango moni ba président Asuluzolo ba président la duchesse baza na temps ko répondre ba imbécile té imbécile hein ya yo kanisi vraiment ngani na lati kitoko boy et puis na TV kapona bano critiquer ba c'est que mutu nanga craqué c'est que mutu nanga bandi na bandi liboma shika omona po mutu oyo apesinga supposant kopo ya mai pamela yo fo ya fingi ba pesinga kopo ya mai omona ngoto ko bandi liboma po mutu moko boye ba uti musika muninga reconnaître habité aux familles nanga bazala kini te il faut ba lia ba mela na part nanga ndeko na est-ce que mbongo ngozaki ya bango c'est mbongo ngozaki ya bango wana asa alors ba koza monopole ofinga bango aussi longtemps mbongo eza bino te bo finga bango nini vraiment yango mone loko eboma bango jusqu'à présent yango qui impolitesse et kangela bango ba porte place au côté là ezate bien ka lelo comédie soka kufi makambo esila kate makambo elamuka na ya lokuta na ya babezi na baboy tomoni papa biso Jennifer ya kufa ki awa makambo ndenge leki lelo ekomi ko bima lisusu ke papa Jani abota na mama loso mwana est-ce que ça bezi to eza réalité ngana se mama loso so eza bezi pour moi azaka na mona kombo Jani azaka na mona kombo Jani soki ezake ya sali na base pona ende bakabola kimbongo bapesi Jani na mbongo te keso mama loso ye mumta yaka na television alobi ke abota na Jani to ezaka maloba ya mama loso ye moko Maman lo sopa lobela ki on a sens ne batu ba lobela te. Ya ki asali na comédie na ye asali na pa luka bezi na ye. Ozomona. Omoni comédien otikala ka comédien. Ya ni mosa ko sa lo mo ko sa la comédie mo ebomi Jani yango yo. Ozomona. Na batu mi suba mona ki ngo mabe. Mais na bato oh baby que ça ngo comédie ba trouver que ça ngo normal. Mais papa sala kinini ayaki aseskiza ki bolimbisa o ne ta moni mabe na lobi mabe pona mowoyi na biso bolimbisi. Mais ce qui to zongi na ngambu ya papa na biso ya mama na biso loso asali comédie. Bato ba olinga bafinga mama loso ngona mona bango ndie bazana ba problème a mutu. Ba Congo po nini Congo la zanga likambo osala. Vraiment. Ozomona to ngo fongo mabiso nyonso to munoko to ko monde entier mobimba to ko ba no déclarer boki ta dollar ba nini boye mais soke zaka likambo mutu moko ba publier ki mutakala tande koma na ba téléphone ba mutu nyonso faza na mutakala mutu mais mama o le to tele makete ba kuruna bazokata bandoko biso o le to lobela ko koza ka 5 personnes mais likambo mutakala e ko tambola ta na 100 personnes mutu musa za poto tu na yo oza mutakala chala mwana te oza mutakala mama ya belite
naza mutakala ya ser wana ba publier ki wana ozomona et comme eloko moko zenga na tindelo combien pour tinda ozomona et comme eloko moko boye lokola donc esuivre ampleur esuivre valeur mais likambo to ko lobela ngo to ya dollar yango dollar comme da 28 na vie da 29 place mususu 30 on le to lobela ngo to lobela ngo te mais to lobela ka eloko moko boye na ngo vraiment eloko moko te na ngo ata na sensité yango biso to betela tolo au même ba congolais yango wana mama lo sa sali na ka comédie c'est ça yango to moni ba koko lingana te parce que écart exemple mulai Janina mama loso yango to moni ya na biso zena o lelo batu musu ba ko finga ye ba ko finga ye te ba ko mo finga ye ngalo na ko lo ba na mama international zena za icône autant maman international zo tuna zena sala nini makambu zena sala maman international yo sala ngote le ba mise ba ta fashion ozomona lelo po ba mise ba ta fashion ba danseuse ba tika taina e fali pupa te muta ya na fashion te zena ah bon tika boye muta ya na fashion te zena tangu papa na biso kofelo mide balati babini si fais-moi ça si zena na tarada ya fashion soko tali na fashion na film ya fashion au mona zena banon la tarati body alati caleçon élastique nene akiti sita ibasi ole ba mise bele bazwa c'est zena yoko ya rotuna zena sala nini mutu soki biso tout lobaki ba bepo na yana biso zena ya zena bolimbisi limbisa tango na yoki oui tango na yoki yana biso Mireille 7e baga aleki une émission na top max et pas samiga amba ma concert chérie na pesi mbote na vanda ki na talité Pamela mutu musa ko sa sortie médiatique musu ko juger non te luko vérifier pourquoi mutu a sali sortie médiatique ya boye ozomona zena sala ki sortie médiatique te ke na ndenga sentiment te zena souffrir na poto ozomona po salaire azozwa supposons son azwi $1,700 to na famille na poto mundela na lobaki yango ati mundela récupérera tout akotiko na $300 akotiko na $200 ya $200 wana peut-être au raisonner famille ozomona otika na combien atali siko mbongo azozwa eko permettre yete malgré tout alobaki yango na ba façon moko boye peut-être mususu na sa mutu mususu yaya il pose à la bien ifalangwa ozomona yaya tokutana na makambo biso na kati ya Kongo ya Pamela boye okomona likambo mpe kolekele Pamela na epano opesanga fufu peut-être musu na poto te na poto eza mutu na mutu na immeuble na bango ebongo soki yo ekuta oza na milio mindele bazali ozomona zene babotoli mwana babengani na ndako place olala eza te pendant 2 ans soka sengi lisungi eza te asengaki yango mpo basungaki papa na biso Jani non ekoincide kaka kende ndenge ekoincide babongo ekocoincide ekoincide ke non basungi papa na biso Jani na moment na ye mpe ekosenga lisungi ezalaki kaka te ke ifala azongisa boye ifala sala boye ozomona afingami pour rien omona bato musu bafingi zena bazaki ata na monopole te ya finga zena bazaki ata na cheville te makambo zena sali nani mongolo ya mama international ya kosala ngo akosala ngo ta demande oya sengi papa na biso Fati Beton oya za président de la République na biso demande wana eza azonga na Congo to président akozonga na Congo te déjà ici fan moko ya zena na mobali ne bandimede ya kozwa ya zena aza déjà pas na bango et puis ba président Ansu Luzolo ba président la Duchesse ba président Bobo Manoka ba président Po ba Sonia Voloko ba Ixi Pechanga ba Belvi Kandi ba mama Leya ba Karine Pala wana ba diaspora na tanga oui le président Ansalobi ba Karine Pala ba mama Belvi ba Ixi Pechanga baza ba demi diaspora te baza ba demi diaspora ba te bango tu ba ka ba diaspora ozomona tozi ba Fatou Miracle wana ba mama biso ba diaspora na biso wana bango tu ba koti dali kamba mama na biso zena bon manoka lobaki
baotala ndenge ni bakoki kosangisa mpona ndeko na bango azala stable ya kozala na poto eza na lola te Pamela mosusu ngai nazala ngai na Kinshasa naleki na ngai mpe moto avivre na poto tozalaka nde eloko bango avantage na bango parce que bango baza mosusu na 4 saisons biso toza na 2 saisons mo avantage na bango bazwaka nzambe apesa bango yango wana mais so mpe tobeti na logique des choses moto auta poto ngai nakanga mpo eza Mike la Duchesse na tête à lion ya latango ya semi boot nga latango ya semi boot ya latango ya boot ozomona Mike la Duchesse ma ya atali boya petit yo zuboro wapi nga bien mutatindeli ngai mwana grande sœur na nga Nadine ki aluta bisou na kati États-Unis abisi mutatindeli ngai abi elinga ko na matanga ya papa na biso nani aba na kosala na Sinak tolela kai na Fikinawa nani papa na biso nani na bosa niko papa na biso Coxon ensemble mo bo exi pechanga batindela na poto ya ba veste wana ba veste ya ba azma ke bimi na mona grande sœur na nga Joseline ki aluta uta China yelanga ngo apesa ngo mère danga tali bavana bi bien kazanga en tout cas mwana yo za makamba minene ozomona pona nini famille nanga bandeko nanga baza na mwa souci nanga engolo bateke comme bango baza libanda mboka bango babonga koleka donc babongi koleka bato misusu te Pamela Zena pas dans la famille. Pourtant, on a la charge monnaie na zwaka na Kinshasa. Au mona, on a na kuna loba ma belle mère moi ça bongi na kuitité en tout cas mère na sengi vraiment excuse dans na loba qui on a TV na ya ko sena pardon na TV. C'est pour le bina fuka ma sœur Zena na fuka ma parce que na loba ma be oh na vérifier que information té. Na pe na qualifier que ma be na tchaki ramako na Mongol international. Na tchaki pe ka bon international coup international donc nga pe na tchaki ndé mona Mongol wana na qualifier que ma be mais na s'excuser tant on a qui septième bagarre a PC explication yo expliquer qui est. Tala ka septième bagarre leli pe a plein l'émission to na Dadju. Leli a plein d'émissions abi bo fingi mutu bozuna na information te abi nga pe na sidiki la Zena maintenant moi m'a expliqué ngai abi ya ko vanda na porte za na réalité o touché 1700 o ta da munde la 300 azu 500 azu boy o tika la 300 o ta la maman na kini fona tini ya bango pe moi quelque chose ya za na poto abi tout ça c'est un stress abi fona lukata na melata pona bosa na makambo yango ya nde pays nani réputation ezobe baka na makambo ya komelaka babiloko makasi ya ke aye koloba makambo eza réalité ndenge azo souffrir réalité o azo vivre kuna me bato ba comprendre kaka aza kwiti nde ezo sale eza kwiti bon eza biso ni tout olobaka biloko makasi na information tozwa ki osoka meblo makasi ngacha ni mobile mulandi c'est faux archi faux. C'est faux et archi faux. Je n'ai pas la mwana mbula libana. Ya Zena to sengi yo pardon bolimbisi en tout cas. Bien quand to comme na biso vraiment na souka émission na biso question na biso ya souka poto chité. To mona ki internet ndenge nginda ki bakangi mura mutakangisi mura eza mama na biso Bellevue. To mona ndenge kenda ki nde ba traita ki mama Bellevue na ba kombo nyonso. To mona ki pe ya na biso asale la biso pe musalo oyo. O aza pe icône biso pe lelo to landa ye. Na kombo ya Danda Boduga ndenga posta kaloba ke ba intel kutu baza ba charismatique mama Bellevue azana charismatique yango kanisa bato pamba mais comme si makamango e baluki mwa muke bato ya côté laka lelo o ba bandeli susu ko finga ye lokola match yango ekomi na ebite na koko benga ngo nini donc retour ezongeli ka yemo ko en fait kaso ezaka ba retour à d'expéditeur niveau babelela ki Bellevue na TV awa Bellevue ba fingi na ba mutakala ya poto na ba makoro défaut niveau ba finga ki Bellevue ndoka mwa sa bato aza innocent tala lelo match ndenge balukeli bango ozomona banana Boduga baza ba yaya moko boye nga mana respectera bango ko banana ba mama na biso ba Chantal Kanyung
koya na ba maman na biso mami lela ko kita na Bariette Kajinga koya na ba Hélène Kalema maman na Bianca Ndoi na nga vraiment na pesi mbote ba maman na biso Virginie Manganga ba Marlène Kassanda ba Marina la Tortura ba Laurent Tendance on a kutu grande sœur vraiment parler à Laurent na pesi mbote na pesi famille beaucoup mobimba nasi beaucoup Anthony beaucoup ba mbote ya Nadine beaucoup ya Jimmy beaucoup donc famille mobimba ya Sandra beaucoup en tout cas on a vraiment famille ozomona et na ekozonga so sima totali grande sœur na biso oyo ba ya na biso kaka et puis to kiti na ba fifi siwa ba bango moko ba Karine Mokondi baza vraiment ba exemple à suivre parce que biso ne tolandi bango na ba sima mais tant yana na boduga aux 8 ans otiki ba finga Belleville na TV oh yebi ke Belleville aza innocente atika lo simba mura ta atika lo kangisa mura te mura bakangisa ki na biyiba na ye OK ozomona mais yo o se permettre ngo bana na ba manquer Belleville na mwana o kutu abota bima mupepe afinga Belleville o azaka ne lo côté le Belleville mutasala ba bala ye abala mobali na ye mais bino bo permettre na TV bana na ba finga Belleville taloni ba ko mo finga vraiment mobali na pesa kaza pembeni ya président Fally Ipupa et tala bitumba oyo yo zozo na mobali na yo kota président Fally Ipupa ya Fally te ya yo et sukele pe bongo te na moni susu nene ya kelokelo asalelaki live abine soko wanga abi yo muto tindaka moka finga ba musicien belé pona Fally abi soko oui abi soko za na tembe na oyela okomi yoka donc c'est que ba voice nene ya zana ngo déjà ba moura baza lokola satana apesi yo koto yo a récupérer koto yo OK non kosa ote bango baza bongo Pamela yebaka soko tongi mutu na bango ba registra batu si yebaka mukolo ko beba na zo dio na pesi pa mutu bo yango lo ba utiliser ça comme loka muta pole limbula vraiment soko vanda ki na yo mona restaurant bana na ba ya pembe na ote benga na bana na nyoso pembe na yo baza ba impoli benga na bango baza ba ingra na o mona ya mwasa na ko vanda na terrasse no atati 22h mwasa libala ko mati 23h na restaurant na yo a luko pesa ta $10 pour lo bala mela mobali na ndaku benga na bango ba vrete ba registra ko maso mingo beta na bango yebaka bango basimba téléphone ba ko enregistrer yo lelo ba udu yango na ko na pa nene ya kelokelo omura ki ko pesa ekuna ndenge yo tindaka ya fingirite watanabe lelo ba kambango yango nene azana ngo alinga tanda yo pour mpoisa bo soka se méfier ki emoko pourquoi ba biloko na ila ba fifi siwa te okutu boza ba propre génération moko pourquoi ba biloko ba génération monte ya za génération ba Hélène Kalema ya ata kuta la génération ya Hélène Kalema ba vandisa ba kombo ndenge mona ba fifi siwa ozomona pour ni ba biloko na ila ba Hélène Kalema te ba Hélène Kalema ba sila te baza toujours na ba actualité pour ni ba buzoba ba ngokota na ba buzoba ya ba youtubers te ba garda toujours Marlène Kassanda yo wana bana vana na poto soka Marlène déjà na ba sotiso ya nana ni pesa respect ya nga kuna regretter nde na oki susu nene ya akokoto la vilo na pokwa OK merci beaucoup Bianca Zanga tokomi na suka en tout cas nga na lobake bitumba o babundisaka Belleville Nzambe Belleville te mutabundisa bino bobundaka na Nzambe o Belleville asambelaka tous ces pays ici bas bo dénigrer Belleville bo baby si réputation Belleville nzoka te kiri bo bana ko vanda pona ko tonga ka Belleville bazwa enregistrer bino lelo ba voice c'est ça linini ebimi tous ces pays ici bas pardon Nzambe ya Belleville akobeta kabino fimbo tous ces pays ici bas en tout cas Bianca Bambote na 2 personnes oyo balingaka voilà merci beaucoup pour mes soko bina 2 personnes na reliate parce que to liaka na libanga na pesi vie na ngai Tito da Costa Bambote et na pesi mon vieux propre Jean-Paul Kapinga motema mama na si balobi yo mto na Londres ou na Paris oza na Belgique na Bruxelles vraiment olingi osala décoration kitoko en tout cas Bibichu Muswamba décor azawana soko bengi ka Bibichu Muswamba okomona vraiment
wakwetu asawana vraiment kosala ba décoration kitoko mauvais propre Blaise Bazaba banda Londres. Merci à toi Nick Kisoka la patronne, Rosie Mbouy international Kabobo international Kabobo. Merci à Miss Margot la patronne, à Patiti Tenge tonton grâce à Chico Sana, merci à Chaco, merci à Jana Banaka ya Motema Rodrigue Bangala et merci à Jenny Lema Aquarium Kilo à Congo Difo Belle babi vraiment Sarah Lema yo yango wana et merci na Moko Pamela, merci na Enoch, merci na Jonathan, merci na Anthony, merci na Dadju, merci na Samiga Amba et toute famille Libota mbote na bino yango wana. OK, merci beaucoup Tokomi na suka émission na biso. En tout cas, merci beaucoup na famille Libota Mobimba to consommer film na biso na kombo ya discrédit oyo mama Bellevue atikela ki biso bilei atika ki biso nzala atikela biso discrédit to consommer ngo vraiment et ko sala bien. En tout cas, merci beaucoup na mama Bellevue Kandila patron osambela nzambe ya solo. Osambela bina nzambe ya solo. Yango na lobabi nemi ba uta na est nord l'ouest. Bako longa yote parce que oza nzambe loboza la consciente na makamba ba finga ko salela ngo soko salela ki angote tous ces pays ici balelo bayana na bobi ya pamela pardon kacho maloba te même aussi bible ezo loba na biso toza batu ni le parfait oza parfait c'est yemoko Yesu kutu ayoka passe a panda biloko ozomona ebongo Bellevue aza mai na makila passer okuta zwa comme ce vocation pa nzambe aji papela nzambe nzambe pa révéler likambo boye mazo pengwa ebongo Bellevue oyo aza na mérite na makambo nzambe soka sali mabe elelo a reconnaître ayambi nzamba comme moto ya sika il faut bonsoir kama be wana kala bonsoir non en tout cas maman Bellevue to eba te réponse ni na pesa bino réponse mususu yango apesi biso na film ne ya discrédit ndenga zo répondre papa JR bokola na makambo oti wapi mutu mayele aganga pamba te. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman bébé CJ, la maman qui dérange, regarde Ngoma garçon Paris, Natacha Gola la patronne, je te salue aussi. En tout cas, to comme na souki émission na biso, abonner na biso nyonso, bo continuer ko s'abonner, bo liker, bo partager vidéo vraiment. Ba commentaire na bino na pesa la biso bien pour to améliorer ko ça la bino musala kitoko makasi. Si bon moni biso na bilili boeza grâce à cameraman na biso Enoch Luzolo et Jonathan. Merci beaucoup na musala kitoko obozo sala Jonathan Ndungeni ya lingate babo ka Jonathan Ndungeni Dadju je te sali Anthony tonton Yamsiambe tonton Tadi tonton Mundir ba en tout cas ba mbote na bino mobimba mbote ni équipe nyonso ya famille Bota na lingi bino mingi bye.